pima moto kota, ale pima moto kota. Maladi wana zala considéré par les faits. Au nom de Jésus de Nazareth, voilà les Saint-Esprit, voilà les Saint-Esprit, voilà les Saint-Esprit. Singazo katana, masabu utawa ya bonane, tarakisa zo libero. Singazo katana kuna nasuka, singazo katana, singazo katana, singazo katana. Je te libère, je te libère. Au nom de Jésus de Nazareth, na kombo na Yesu Masiya Nazareth. Bazoti karo. Dans l'Éternel s'élève, qui peut s'opposer? Le Kabbalah s'attaque, c'est qu'il y a bas. Le Kabbalah s'attaque, Jésus-Christ Seigneur, Jésus-Christ Seigneur, Jésus-Christ Seigneur, Jésus-Christ Seigneur, Jésus-Christ Seigneur, Jésus-Christ Seigneur. Je lève le nom de Jésus-Christ, je lève le nom de Jésus-Christ. Avant qu'on va combattre Yesu Masiya, il va se problème là. Il va y avoir un moment de tout d'abord. Pour le nom de Jésus de Nazareth, allez, soyez libre maintenant. Allez, soyez libre maintenant. Allez, soyez libre maintenant. Mais comment il reçoit sa délivrance? Il reçoit sa délivrance. Il reçoit sa délivrance. Et comme Madame Ambrose, elle a bossé, le défenseur de feu aux Zawad. Vous savez, on a la dictée aux Zawad. Tata, on a la yassate, maman, ça n'a pas quitté. Ça, oh, si on a fait l'île, ça il lié aux Zawad. Aux Zawad. Les Zawad, on a monté, mais ça y est, on est déjà pas trop là. Et ça, on a consolé mon thème. Trop, c'est trop. Le temps de l'éternel s'est arrivé. Le temps de l'éternel s'est arrivé. Le temps de Dieu s'est arrivé. Dans la Libana, voilà la main de Dieu qui te touche maintenant. Je déclare que la main de Jésus-Christ de Nazareth se lève sur toi. Te touche maintenant. Te touche. Te touche. Te touche. Te touche. Touche. Te touche maintenant. Te touche. Oh, maman, comme tu es si mal, mais personne qui vient te. Maman, comme tu es si mal, il y a. Personne qui vient te savoir localisation. Les gens qui viennent contre ta Yesu Masiya Nazareth. Yesu Nazareth. Zambe ya solo pe ya bomo. Alléluia. Nabando yeksa babuta mazoko la. Natala bamingi kote babuta na mzango. Na aja 12 ans vendera basache na zango. Na aja 12 ans. Nandolo banzambe. Sokoto muli kombo na ngai na kosanjolo mokonzi. Ozongo lita koza sekula bato na vie. Nzambe alekisa na banzela ya pasi me lelo bimisa yo motu kati ya bato. Metala bakomba mon frère. Mama papa tala bakomba. Bayebisi kouti na Nzambe te. Eya bayebi te. Epona yiba kobundisa jusqu'à ce niveau. Motema na wezo bakosala bango nini mon frère? Ya osala bango nini? Bana na batongo mekomi problème. Ah, musala na wezo tongo mekomi problème. Ah, bato nyonso bakomoluka yo na musala na bato ozosala ekomi problème mon frère, ma soeur. Maman, papa. Ozosala mo bien. Bato basinteresse na yo. Bitumba nini nzamba bibuta olia na motoki na ye. Tango banda commerce na bongo bazalaka te. On bazomona ndenge ozosala lelo, mais bayebi to bandaka na nini, bandaka na fond ya combien? Na tongo loboko mobali. Na tongo loboko. Nazo déclarer. Papota mizozoka na motema. Oyo eza causé par bato moko songolo. Loba Yesu Masiya Nazareth akufa likumisa kolota nazo beta loboko lepine. Lobo sala bango mabe. Bato musi yo sunga me bango babukela yo ndeko na ngai. Bango lelo bakenga koluka mabe na yo moko. Liboso ya olamu nefi osalela bango.
Mino ekosite omutazolo na gogo. Natomoni logo. Nazometa loboko netumelo oyo ya nkolo Yesu Masiya Nazareth. Soki basambela banzambe bikeko, basambela banzambe basinga ya bamai ya mafuta, na ndimela nzambe azonga tane neya Yesu Masiya Nazareth oyo akanga nekulusa Golgotha na se ya pasi tata mpona nino tikinga oyo nyonso aluka pasi na yo aza na famille kotaba tata kotaba mama to mpe aza moninga na yo oyo nyonso aluka échec na yo na ntongo loboko oyo nyonso atanga kombo na yo na ndenge mabe lolo efungwama kola mona ye esika aza ata abimaka epai na yo na poso amememe na motema azalaka nkoi nzambe oyo moko tabombanga liboso na ye amonaka fourmi ya mwindu na se ya libanga ya mwindu mpe na butu. Dieu est capable ce matin ya komona mutu ayaka liboso na yo soko aparetre lokola aza malamu na libala na yo ayaka korendre visite neto ayebita azalaka komba mpe traître na ntongo loboko nyonso alonaka mpo na yo ya mabe ebanda kozongela ebanda kozongela ye nyonso alobaka ya mabe mpo na yo ebanda kozongela ye ebanda kozongela ye na deklare ya molongo eyoka mabele ndima oyo ezobima esalabela yo ndenge wana au nom puissant de merci ya ntongo na koko mibale banda kotonda ndamba bundela ko bitumba oyo ozomona te wana ipaske obimisinga molongi na koko na Yesu Masiya Nazareth tosambeli. Mabandeli lobi oyo mokili oyo nzamba lobi ata bango bakoyi kondima yango nde ekokisama na bongo soki nzamba lobi oza motu ata bango bakoyi kotikala na motu